bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à Baïtou Balandakador, c'est Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Une fois encore de plus, bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officiel. Et merci à Champion Wadoul, 1 million de fois depuis La Rochelle, pourquoi pas aussi à Didier Mpiana. Et merci aussi à Glorian Toko, Moutoumaya Espoir Toko. Maman na Janvier et Keren, merci na Bagoloa, Gladiator et Bagoloa, Zebaïtou, Balingakadorka, c'est Bolo Coco. Merci na Bino, Nzambalola, Apambo, Ilanga, Yabino. Il y a trop, il y a Mingi. Et voilà, bon, moi déjà, plateau, c'est Fungwami. Na Boye qui n'habite Abdul déjà, Batoubaye Bio. Grand maître, il faut vraiment continuer à ressembler à mon arayo. Et voilà, aujourd'hui pour vous, je reçois les grands magiciens au nom d'Abdul. Où il y a vraiment qu'on soit là-bas dans Poto Bayebi. Bon, ça au bien, la présence, le couteau, ma bête. Boyebi qui est Abdul. Tout ça, Abdul, tout ça, pour développer dynastie Pébi. Mais les bisous, il a fait le goal à Jésus de Néof. Match, tu poli, il y a pas de poli, tu as coupe du monté. Tu as évité pourquoi banganga babengaki banganga nyonso siko pourquoi banganga wana ba cerveau ba qui réuni ba sali et le morte. Je suis avec Abdul, c'est avec Abdul qu'on va développer notre section d'aujourd'hui. Abdul, bonjour. Bonjour maman journaliste, maman de Kassim Seliko. Voilà, bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu vraiment qui m'est allé vraiment dans l'Angolo. Par la grâce de Dieu. Quand on dit Dieu le créateur. Nzambe pungutu lendo mvangi ya zulu donc nzambe o asalangana yo par la grâce de Dieu na makasi ya nzambe na bolingo ya nzambe donc c'est ça donc na ça vraiment kimia nzambe asopesa pema azobate la biso vraiment. Ok, voilà, je suis avec Abdul, c'est avec Abdul qu'on va développer notre sujet d'aujourd'hui. Pour le bulatier, mini mambo etali vraiment beaucoup Abdul. Kola tola mkaba bensi ba magicien tout na kati ya stade pour na match ya pas. Mais le on ni sali tout pour là. Merci maman journaliste. Il y a Bolimbi, c'est vraiment ça, mon sous on a na kati ya chapeau. Donc il s'agit na ngaba kepi de dola ta bataille nyonso. Alors moi na pona répondre bande kono so baso abonner à chaîne oyo. Bon, précisément les alliés biso to sali ba chef coutumete. To sali batu moya ba makaya matite. To sali batu oyo to sali neti ngai je suis le gourou du temple pour défendre contre les forces mal ngana sali na kati ya tabernacle. Lelo foti na biso sali na ministère ya architecture. Oh, voilà qu'on allait ba yoka. To sali moni art na ministère ya sport entre bango bali wana bangonde basali poto pola. Nandeni. Yoka na ebisayo. Ba oyo ba pesa ka chance. Lelo ba pesi biso bango ba pesa ka chance parce que boye bija ba to ba décevoir bino déjà mais kaka bino ka bozo pesa bango ka chance. Biso ba oyo to yebike ndenge makamba futi ko lekela ba ke moi l'État pesa biso licence ya ko travailler na bango ezalité. Voilà. Osomona yango parce que pourquoi ba oyo no so ba kendaki na bango wana yeba yango bien que vu que baso ka ko ya chef de l'État toujours correspond de la confrère que bango ko sanaka. Osolanda na ba oyo ba ko travailler match na so muto yede so $10,000 oyo faut équipe pour là mais yo neta musubino bo yebite équipe ko gagner. Osomona yango ezali lokola to so bien en destruction de to sana batu musu baso détruire mais to so yebate. Osomona yango de so yede to pola ki ezali no faute na ministre ya sport parce que pourquoi non et c'est na ko benga ba oyo bazali ba chaman ba damuniste parce que mais donc aluka ki batu nyonso notre monde qui va chef coutumier yoka na bisayo aluka ki batu te ezala batu musu po kende okoda okuta na chef d'État musu okuta na ministre des sports ba ko boya parce que pourquoi comment ese na kaka faut ko pesa mbongo po okutana so teke yo yebi ke ozana likambo ya nzoto ozana likambo ya nzambe o apeso na mokili oyo ozana tanteke okeno ko financer mbongo po olika ko sunga mbongo na yo d'accord ko sunga mbongo esenga na bolingo na yo moko na ya solo botango osunga na mbongo na bolingo ya solo na bolingo moko ya malamu yewa yango beke nzambe pe ayoka yango metango osunga mbongo na intérêt eko simba te ba awa ba grand maître bazé belé to ça lokola bonino ala ko ngone to leka kiteke awa to ba maître te non ça bongo te gouvernement fait sa charge ya compte ndé bazo charge ya mort so le mort asengi par exemple $40,000 pour attraper ba opesi yango mais yo kana yebiso na makasi yo kana no kasi Congo elinga te ko meka ba o bazo na ba inférieur oko ba o baza ba inférieur ndé bango ndé bazali na pouvoir ya ancestral ya kati ya monde des esprits et maman de Okasto ke malembe osomona alors Congo ezali loko moko mboka bon tribalisme quand on dit le Congo moni ne to lo baka ba télévision to le kande ko sala ba problème ko luka mbongo osala boye osala ko sala travailler match mutu muso azomona ka Abdul bo amonga jeune bango balingaka toujours infiant na zone somo lo bakona saka na deuxième saut to sala na yo voilà
Congo oyo soki epolaki eza par rapport ya biso moko biso moko totekaki mboka na biso pourquoi esengaki tokata régime oyo ya kala tochange régime oyo ya biso ya 5e génération quand on dit la 5e génération tozala na mai na makila na nzoto makasi mpona kosala makambo wana mais ntango bino bozopesa confiance mingi na baoyo basala déjà dans l'époque ntango mosusu jaki basala biso mpe eloko te siko ndeni tokopola te topapesa confiance na edingo edingo magicien lokwayo masala eloko te tanga moko nazoregete ngai moko nalobelaka mpe na émission bite bopesa mbongo mpo toganye mais si nalobelaki yango mais ntango topolisi eke tokoloba yango nini ezali na kati ya trahison trahison wana euti nano premièrement na politique quand on dit les politiques ezali na batrahison moko ezala na kati ya politique ezalaka démoniaque politique eza lokuta na kati ya politique ya lokuta ezali na baraison valable oyo bapesaka ki ebimisa réponse ekomi exact ozomona yango quand on dit les politiques donc mutu oyo aza na kati ya politique aza na mposa kokwesa chef de l'état aseke akosala nini toujours bakoteka nde bazalaki batekaki mati bakonfrakaki moto intel siko lelo Congo combien de nganga oyo bango bazwaki ebele est-ce que vraiment mboka oyo tous les chefs coutumiers ya République démocratique du Congo bayaki na stade mpona kosala makambo maman journaliste eza lokuta parce que pourquoi bancadreur ya équipe nationale bazana na bato na bango oyo bandimelaka bakoraka na bango ata bazokosa bango tout le temps bazala kaka bandimelaka bango kaka soko biso baoyo ntango tozoloba moto akotia nao kaka aza te parce que bango nakaloba yo oza na gene yo oza boye oke biso toyebi batabaka bina cigarette olanda omela mpena cigarette vraiment ozolanda omela mpena cigarette doa maman pa va cigarette esila mpe mpe ekoti ozokopona mama toza mpe na kapasité tozwi mpe na sani ya mbele tozwi mpe na mbeli sani ya mbele pigeon ntango tokataka pigeon motu kuna bie ezokota so baforme mosusu wana eyi le maître mosusu bayebi yango te parce que quand on dit le Congo les chefs coutumiers le monde des esprits et comment j'ai inspiré sur Congo banzamba Congo bakoma inspiré et ça doit expliquer ça va comprendre va inspirer na ndenge nini yo kama ma journaliste banzamba ya Congo bakoma inspiré par rapport à quoi banzeto bazo sel ba pouvoir ya nseza bakota na bazamba et comment j'ai ma sou pour se be kobo comment kosala matuna na kati ya bazamba osoma nango dès que bino bozo dore banzamba ya bazamba yeba yango bike ta musu banzamba bazamba na bayoka ja soni ta musu be kobo sema na misu na bango bakoka soko réagir te banzamba ya Congo bakanga monoko na bango balobaka lisusu te banzamba ya Congo bakanga monoko na bango ata lelo ona idingo aloba boy est-ce que idingo ndenga za apesa biso nini na Congo idingo apesa eloko te champion d'Afrique idingo apesa yokana biso kasi soki apesa eloko to tele ba émission musu alobaki to ko gagner 2-0 mais ngai na lobaki bien que poto to gagner et ko sala grâce ya ensemble parce que pourquoi Congo est dans tribalisme Congo eza na impureté Congo eza na batu na bango bandimelaka Congo eza na batu oyo batufaka bavi na bango quand on dit Congo ezali mboka oyo tozobenga ya destruction ezali mboka moko te bazolinga te ndeko akende liboso toujours mabe eyaka c'est ça maman journaliste. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à mon pasteur, l'apôtre Bilingandou, pour que pas aussi à Ben Mwamba. Joyeux anniversaire à ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup, mon amie de tous les temps, mon sang, la fille de ma mère, Raïssa Bolokoko, et la Poulga, la Costanos. Donc, je t'aime tellement que mon Dieu te bénisse. Dans ma pambolayo, il y a trop, Mingi, c'est ta sœur, Dorcas Bolokoko, la Gauloise. Et voilà. Tozaka kabongo na Abdul lelo to la mukaki pasteur batomboki pasteur bakomi ba PD et l'autre te bi ezaka ezaka na diable démoniaque biloko moko mabesa la marana kati toyebi ke bino ni bato ta mfusa ngo ba magicien moko boy a ce niveau na ye ba betaki na sima mwa nini mais lelo ekomiki pa ba pasteur eza nini bakis baza kosimba banganga baza kokende koluka ndi bazopesa ngo bacondition wana to ndenge nini. Merci maman de Rukasi. Lelo na koloba pona basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe nde bango nde baza basali ya Lucifer. Biso lelo zoli basali ya Nzambe. Omoni nde nazoleka na télévision. Ezala bandeko musu balanda nga sikola bango balanda ngai. Bayebi ke ta musu abula zoloba. Mais vu que déjà biblique déjà Bible eyaki déjà la réponse valable na lokuta. Tous les temps omona ka biso za batu mabe. Yo musali ya Nzambe ozoli kote ya musu na musali ya Nzambe azana na nini na nzela ya nini ya suki. Musali ya Nzambe tokende soto ngana basali ya Nzambe ba prophète biso bango so baleka ya musali mo ya Nzambe teta muso akatsa suki teta muso achange la suki azalite so yonde ko kongoleta ngo yo somona biloko wana mais ozomona ke maloba oya suka na zoloba ozalika convaincu parce que pourquoi ezali na ba force so bango bazali ko salela dès que oyoka voix na bango na parole wana bazobimisa toujours comme ça ngo ba fidèle pas na bango neti ngale na zabo
quand on dit les pasteurs, na Congo na soki bien que ezali mboka ya destruction. Basali ya nzambe eza basali ya Satan. Parce que eloko moko faut comprendre arrêter que biso ba maître spirituel. Quand on dit les maîtres spirituels, ezali musali ya nzambe. Les maîtres spirituels parce que tant nzambe asalaki mokili oyo ezali spiritualité. Kiti ezalaki te, mba ezalaki te, ninzete ezalaki te. Nzambe asalaki mokili na maloba. Alobaki terre réagir, mabele réagir banzete. Mai réagir et réagir bambisi comme réagir autre biso leka comme énergie osomona ngo siko basali ya nzambe obini bozomona so diza basali ya nzambe bango basali oyo bazali ko bebisa ba vie ya bana ya basi bazali ko bebisa ba vie ya bato lelo tozomona ba PD bazokoma ba pasteur OK tant mususu musali ya nzambe esika oyo akendaki na kata temple moko ta mususu akendaki esika ya mabe a choisir ki temple ya malamu te ba ke opese condition ta mususu yo il faut comme ça ba mindimi na binu bandimi na ko ba PD yo ozomona comme destruction moko na kata église bato bazoko tenga na PD bozomona ngo ezali programmé na kati ya monde des esprits sur les pasteurs. Ba pasteur oyo zomona wana ezaka ba pédité. Ezali na ba étoile ya bana basi ebele bazwaka. Dès que bazo sambela, dès que on a louange zo beta so moni pasteur ba bité to na adoration. Quand on dit adoration, adoration est comme par pasteur comme parler en langue. Tant azo abandi ko parler en langue. Ezaka ba esprit oyo ezaka profond na kati ya motema ne oyo ezaka caché. Tikolo babu. Ozolanda oyo ozala ke mbala moko bino mindimi moko mi procéder na ba chair de poule. Au moins mundi bazote mundi passer ensemble l'adoration au moins mundi ba chair de poule dans de télémélié et c'est ba esprit un peu les benons côté là pour ba prophétie à lokuta. OK. Ozomona ngo alors quand on dit les pasteurs wana bangonde ba yoko bebisa nation ya Congo. Ce qui peut au polaki na Congo sur les pasteurs pour le gouvernement ya Congo à parvenir peut-être 3000 quelques d'églises na Congo. Ah on a Kinshasa voire même pas dans le Congo central dans ma têteité ba Lubumbashi ba Mbujima été mais dans l'église on va dans 1 milliard d'églises mais bino magicien pas kabino musika alors dans le village non ce qui doit dans le village à mususu ya façon yo vivre là pourquoi na musala ensemble na kolungana comme na mbongo ebile parce que pourquoi na osasuna pour faire kosala la sesu te ba milimo na mai donc yeba yango bien que basali ya nzambe nde ba yeko sala nation ya peuple congolais yeko bebisa bana ya daba bala te ba bota te ba koma ba difficulté ba ndeko na ngai ba koma ba mari de nuit ba mari de mususu ba osula ngona bakati ya église pasteur a tué mari de nuit kwa yebike tango na o sengo ba 10 boyo komi lokola bilanga na ye siko ba ndeko ya adaba la biso na télévision na Abdul azoma boy na biki ta musula benga jamais tenté la zona ba ndenge moko non sagesse on zaba ki lebiso na kati ya mokili o ezali différent ngana zali mwana ya dana yebi eloko oyo ezo célèbre na kati ya matomba na l'église voire na l'église catholique christianisme et tout ezali préparé sur le monde des esprits sur le monde des ténèbres voilà monde des ténèbres o ezali ya malamu te mais ezali monde des ténèbres o ezali ya makila parce que ngana zali na kati ya monde des ténèbres parce que quand on dit le monde des ténèbres ezali monde oyo mona na raté mais le monde des ténèbres ya malamu pe ezali oyo nde to sunga pe bandeko ya ada OK ozomona moi journaliste donc tout ozomona wa session de féticheur bazali ba envoyer Lucifer a programme ki bango po ba yako bebisa mokili ba bebisa na bandeko ya ba venir na bango parce que quand on dit on passe à zoteya on ba esima kitara ba bandiko bebisa plus même 50 quelques kilomètres ya bandako kwa bato donc adoration qui t'a na ba obaza l'église na ba obaza libanda ba ko toujours procéder bana ba bala na ba église ba bala ba sate ba tu obazo bala ba saka oyo pasteur a financer mbongo na yiki no bala mundi ko ba ba na ya bali saka ye moko ta musu pasteur so bala te ta musu ye moko pasteur ba ndeko ne ba za pauvre ba ko sunga bango te tout wana ezali destruction en tout cas voilà merci beaucoup Abdul merci je crois que bande ko boza brancher na minute oyo en direct de Bolokoko officiel tout ça ko ba kaka na Abdul yo sala la pena mo démonstration rarement le mo sala le c'est tellement mkiza pour tout transiger maman journaliste bon botola ndio baki tutavara mati na cigarette donc je pense que oh ils aiment moulangue je pense qu'il faut la bouma parce qu'il a bonne c'est la marketing ozolanda oh ils aiment moulangi voilà oh ils aiment moulangi oyo so kiza okena bar ate ozaki na mbongo ebele so otiona na bar ntango yo kotombola kosala zero ezali kola mokili ezali boule mokili ezali boule na mokili ndenge ezali boule tozali na pasteur kosenga mpe boule oyo ezali secret ndenge mpe bakoko basala cigarette oyo nga nazali kolakisa ozomona bino moko eza cigarette botela makambo oyo esala nini ezolakisa parce que pourquoi soki asali démonstration omonaka maître abla asali nga naza maître démonstration te nga nde naye kosunga bandeko baza na posa ya mbongo bandeko baza na posa ya pouvoir ya ancestral bandeko baza na posa bakoma bamillionnaire bandeko baza na posa te mosusu bakangama na maladie ebele
osala ba difficulté au vivant nango okufelaka bana tout yango ndenge kolobe na ye kosala démonstration te quand on dit démonstration yango nde bebisi na nation congolais. D'accord. Donc soki nasali yango par rapport nini osengi par rapport nini po omona ke soki naza maître to nazali maître te mais yango te ezali wana te pepende opeta to abi ba match esili pete za roya do yango ba benga yo yango nde likambo yango wana voilà botala bino moko na zui mai yango yo sokoli cigarette na sokoli cigarette yango yo na sokoli cigarette yango yo botala awa po bakataki caméra bakataki te yango yo. Je obtenir la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. Je m'appelle Maître Abdoul le gourou du temple Sifa, autrement Wabadja, le dieu des conforts, le dieu des magies, le dieu de l'univers. Manifeste ta puissance miraculeuse, le dieu des Balikazar, le dieu des Bénézer. Manifeste ta puissance miraculeuse. Grand maître Ficherit et les rois de Nagas. Oh Maître Jésus-Christ de Nazareth, le Maître suprême. Yango bandeko bozomona. On va mettre au lion. Ezali mbongoti. Yangoti. Yo singi démonstration mais na ko sala ngoso parce que pour ça sali yango mutu muso ya sala ngoso il faut te pesa rendre message ya malamu na o bazali ba peuple congolais ba o bazali bande ya mboka oyibiki oza na difficulté oyibiki so na bengi ndeko oyo ako expliquer nga équilibre ka mona osa Obino na bibi te kabela nga comme nga ko dia yango ta muso pe ko futa transport ngo be mo transport no o apena PCO pe oyo ko tika pe sungi biso pe da eza mbongo ota muso na singi na compte na lobi boye o eza mbongo na singi na compte na parce que nazali peuple congolais parce que quand on dit le peuple congolais c'est la banque mondiale ya Congo ezali ota muso ki suna yo to futa makate ndeza na poto mutasala makate ba futa ma so nga pe na zui na compte na nga nga pe na zui na compte na nga o ka cigarette de balo ti mais kasi na masamati bouteille ya moti na masamati eza papier te est-ce que mbongo bien tala bien c'est grave hein? Voilà Abdoul oza capable de faire un porte-monnaie magique porte-monnaie magique ça n'existe pas on a appelé ça mon codia on a appelé ça mon valise ancestrale on a appelé ça mon chambre ancestrale vous avez une chambre d'akota raté mbongo iba ndoko s'apparaître on a kati na kopesa yo celle sauf ezaka rande to comprendre donc ça donc vous maté ba pouvoir ancestral ya nguma te so moni lelo mettre après sa pouvoir ancestral ya nguma yeba ngo bese ke akulia olobi un jour bolingo ya oyo osala kana balabala ko kabila oyo kabila ka bato ya ngone za ka pouvoir ya ancestral ya solo parce que mutu là o bana mbongo ebele pa teki ne be mutu te na bolamu oyo osala na mokili ba recommander chance na onde papa na maman na pesa to activer yango pe okombe na mbongo ebele olingi commerce olingi tia mosusu ozala sida c'est que bato ba obi enanga ka ba sala mutu azana chance de so la chance to ça na yo kana mutu azana chance soki pa na mwa mabe pe okele okuta na destruction mais soki net biso tabernacle ezali pour défendre les forces du madol sept na biso ezali nanu oyo ya mabe to kolongola ozona net soki pa na boma mutu na koboma mutu te soki bisinga plus sala bona kosala te bokela mutu malemi na bokela ete na kosala ka bolamu ozobala te mibale banyoko na kayo bakima kayo ota mosusu yo ndeko bakanga yo mbula ebele bolingo ekomplikaka yo mbongo mukanda visa biloko tu wana nde ntango nazosalela yango bandeko merci oyo bazosenga wana eza mpe pourcentage epa nzambe azoki comprendre ke mwana ya dan azosouffrir te parce que so lelo mutu abandi kosumuka abandi kosouffrir yango nde ememaka mutu asumuka ozomona yango donc c'est ça vie eza bongo donc mama journaliste nga awa na ezaka mpona kosunga bandeko tu oyo oyebi ke oza na congo oza na lubumbashi oza partout ozali na monde na suka ya monde dès que obengi nga na numéro na nga nazali kopesa nano olimbisa plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 wana numéro na WhatsApp oyo nyonso alingi initiation ancestrale oyo alingi bolamu oyo nga nakende epa maître moko boyo azwa solution te oyo nga nakende boye boyeba yango bien ke toza bamaître ebe toleka na batélévision sagesse ya moto ezali différent na divinité ya nzambe. Donc merci vraiment. Voilà, merci beaucoup Maître Abdoul. Tout comme il y a déjà mon cochité, TV amis, dynastie Pébini. On dirait que cette dynastie chance Pébini va mettre. Est-ce que oui, tu vas faire dynastie oui, bah ça banane. Oui, tu vas faire dynastie parce que faire ni di kombama. Azali ndeko na biso muyombe donc ndengo zawana faire kuti ke kuti ba o nyonso ba tela mitembo ya mabeye ba yango bien ke ekosimba te parce que pourquoi ya faire ya kitu chakisha na mpungu wana mpungu o ya biso ya mayombe parce que vrai Congo central vrai de la République démocratique du Congo c'est Congo central. Quand on dit le Congo central, les gens qui sont du PS c'était manianga te. Quand on dit le vrai Congo central, les gens Douda, Boma, Bambara Kosi, Bachela, Balukula, Wande ba Congo central. So faire ça mutambo ka wana kuna. Il dit des chefs coutumiers. Na biso ba taverna lo bité faire kene liboso. Okomona ta mususu kala mingi te.
avec 6 millions de filles. Tu connais pas? Oui, il y a solo. Parce que pourquoi? Puisque PC Magambo. Parce que ngana membre na ya binokuna ngana membre na c'est pourquoi mettre spirituel océan Zanzo parce que biso to sala nzembo mangoli manzazu wa océan Zanzo parce que biso to sala nzembo wana ya monde ka biso pesa faire pour biso to pesa pour biso to va de chat tatouage wana mon tatouage ya chaka ya victoire ils a cercle cercle ça signe ya victoire ya moment ya faire à ba mingi te awela ka mbongo ta ngaka nzamba sunga ye na ita oyo ye ya kosungela ye donc c'est ça wana na ko ba pona ye mais ngana saka musali pona kosunga bandeko noso basala ba difficulté ne ba to ba sida kindoki ba sida kindoki na lo ngana na cigarette ya pamba na maya malila pamba ado wana suka mbo ya mboka na kosunga tibera kindoki pe komi ebi paralyser tibera kindoki ozo kosola ba bondelo diabète kindoki tout wana moni o nyonso ezali pouvoir ya ancestral ya mabe ezala na mosuni ezala mpona boye soki ocontacte nganga na numéro na apesa bino bandeko na ngai 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 wana numéro na ngai whatsapp ozali partout na monde olingi okoma danger na mokili benga ngai mais seule condition yeba eloko oyo ozosala parce que il est le client moso batela biso amoni le mettre le bibo le mettre moso bazo yeba teke nini oyo activité fa sala yo pe pa na yo to boye ne condition ko boma omoni je nzo bo to ko la kise wana wa to nganga to ko meme na chambre tala makama zo sala mbala mbatu le magicien yo kama ma journaliste mama dokas ne to tela bandeko be ba ba po batela masiko mais bango ba na okende ici oyo ba influence sinon tinga Abdul nazana musulman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndikozo bazana musulman na ibi kubanga nzambe na ibi keso ndiko nanga zo epa nanga na ibi akoko bunga mutu akoteka mutu te salele musala na ndenge erisenge osebe musala parce que so pesi condition comme nzambe parce que nzambe asa condition na mukili liwa so yesu na liwa yesu na mukili omi double maloba osoba na journaliste donc mokili oyo pour lelo ke epa ya maître spirituel faut yeba asala ka nini ya malamu na oya mabe azongisaka lelo yo moni oke epanga moko te mosusu ozana posa sikiseka mamo ya mbango mbango non likama mbango yaka nango mais likama maleme eleki kutu na oya mbango. Voilà, merci beaucoup Abdoul, nous sommes arrivés à la fin émission na biso ya lelo bandeko bolandi biso je crois que boyoki Abdoul et puis moko boyoki numéro na ici ya pesi bubenga avant na faute bobi ke Dorcas beaucoup atambola na ba faute kosi bino mo boye parce que ngaza trop very batu balukanga la mabembo pour pas publier pour pas kanganga parce que tellement que ya kate parce que ngaza trop very donc maman vérité vaningai Dorcas Bolokoko, femme des dynasties, je suis là, la Gauloise, je vous aime tellement tous les Gaulois. Merci Nayo Montozi, Libakou Yokolana, les Abakouko, je vous aime aussi. Likez vidéo, commentez, partagez, aimez. Tozo télémé la maman église. Tozo télémé la maman passé parce que bango baza vraiment bato ba bébé simboko. Ba panzi mabala bato, ba famille bato. La plupart des gens qui ont phasé, on a vu que c'est Abdoul. Et ça va passer à des bandes. Et ça, bon, destruction et continue à faire mon pays. Ministère ya art, ministère ya nyonso na zosenga bino ndebo kanga ndebe église parce que pour ça kangi ya monter. Et ça ba ndeko ebele ba na ba télévision sikolo ba sana ba maladie mais pasteur a yebise so ba bengi yo seka ko boma yo. Atiki bango ba souffrir po bango ba teka mapango ba pesa ba pasteur. Mais mokolo moko te ba ndima benga bango ba fantirer. C'est ça le problème. Merci beaucoup à tous. Merci, on vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bolokoko officielle. Nalingi Bino Mingi, Tokutani. À la prochaine. Bye bye.